nyonso bolinga kolanda culture africaine olanda biso na Canal Congo TV okozala desite. Se quer saber cultura africana, segue-nos em Canal Congo TV. Voulez-vous découvrir les merveilles de la culture africaine? Suivez-nous sur Canal Congo TV. Vous ne serez pas déçus. Canal Congo Africa is good. Voilà, Bandeko Batali, c'est parti en tout cas pour ces numéros. Il y a chronique de journaux version en lingala. Bandeko Batali, vous avez tellement ébélé. Vous avez Holanda émission Nabino de partout. Vous voyez que le lot équipe choc et zongi li sous oyo. Vous savez là qui peut bolobaki était bazonga par rapport à l'analyse na bango. Neto betin tangwa pour que bazonga bazana biso na plateau na bango neto beta masolo o eza koleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Le lot bongo mardi 11 août 2020 bankasa et comme biso déjà na plateau to bana na bandeko il y a la tempête de tropique. Tempête des tropiques, il y a le Biboé. Après 4 mois d'état d'urgence sanitaire à travers le pays, Félix Tshisekedi constate la reprise des cours et a souligné absence remarquée autour du chef de l'État, du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et du gouverneur Jean-Tini Ngobila lors des visites que le numéro 1 de la République a effectuées hier lundi à l'Institut de la Gombe, au lycée technique de Limité et à l'Unikin. Tozu Bandeko, il y a la référence plus. Bandeko, la référence plus, Bangoba Komi Boye. Le conflit d'exploitation minière à Ouacham et le gouverneur du Owele, Christophe Nanga, devant un dilemme. Choix entre l'application du code minier et l'exigence le peuple d'abord. Bango Bakomi di Soussou, RDC enseignement primaire, secondaire et universitaire, la reprise des cours sans solution aux revendications des enseignants. Voilà la référence au plus. Toujours il y a la prospérité. La prospérité, chute libre du franc congolais, augmentation des réserves d'échange. RDC, Sami Badibanga propose 5 mesures phares. Bakomi Pelissou sous reprise des cours à l'EPST et ESU. Face à face, Félix Tshisekedi, syndicat des enseignants, aujourd'hui à la cité de l'Union africaine. Donc, ce que ça va Forum des As. Forum des As hier à Komi Boye. Depuis Kananga, un analyste dénonce une plainte jugée fantaisiste, une cabale contre Chadari. Des acteurs archiconis de l'incendie Kamunantapu. Voilà l'ex-VPM en charge de l'intérieur dépeint en pyromane. Et puis, comme il est sous son AC, un groupe de personnalités préconise la réforme globale de l'État. Voilà, on a quelques journaux, Bankasa, ou comme déjà dans le plateau, et tout dit directement avec banaliste au Bazanabicho déjà dans le plateau, la flamme du Congo représentée par Gustave Kalenga qui en est le responsable. Bonjour, mon amboka Gustave Kalenga. Bonjour Ndeko. La flamme du Congo, lobby en flamaki, on est tombé à l'Isouana, Chadari introuvable. On a partout, alors les gens se disent, mais qu'est-ce que la flamme vient apporter comme information? Et la ministre de l'Obaboui, Chadari a dans la Congo. Ah, aïe, lui, moi, c'est Gazali. Mais de l'Obaboui, Chadari a dans la Congo. La lumière, moi, c'est Gazali. Ce qu'il y a dans la Congo, tu vois, mon amboka Christian Temeteme, analyste politique depuis un certain temps réclamé par les téléspectateurs. Bonjour. Bonjour, Mpaka Lingomba. Alors, Naïbi Otalagi, titre à la flamme du Congo, Emmanuel Ramazani Chadari, introuvable titre en Salagi Likamo. Mais est-ce que Ezabola, ça a déjà été qu'il y a un camp qui a peur? Non, Ndeko. Makambo, il y a politique et ça m'a quoi, il y a bandoki. Motobo mona na moi bobia ça kandoki ça mais c'est ça comme ça bomona na raté ay mona na raté.
Tango moi mboka jama kabunda lobaka na siège na bango kuna IDPS te bako nager. Bato mona ki ngolo kwa lisekiti. Bato kanisa ki non, en politique c'est ça. Ils ont un rapport de force. Mais pas nager à terre. Le problème est que quand tu comprends que c'est le temps, il y a changement. Il faut comprendre que Félix Tshisekedi est le seul président de la République. Tant au PSAE, respect, considération, tu ne vas jamais connaître le problème. Mais tant au yo, osa kondimate que Félix Tshisekedi est président de la République, au benga étiquette, au benga boye, kuna yemei, kuna boye, il va te démontrer que c'est lui le président de la République. Très bien. Alors, on va amorcer le premier sujet dans le Belgique, la reprise de cours. Hier, on l'a vu, la reprise de cours a été effective. Chef de l'État d'Aguina Terrain, Téné de la Gombe, à Kepena Unikin. Comment est-ce que au Monaki ambiance sur un et puis soudain chef de l'État rapidement en face naïe la dame de fer secrétaire général à Sieko Cécile directement a faufilé devant la garde par mon chef de l'État adressé un message par rapport à la revendication là bas et ça qui m'a quoi par rapport à la reprise des cours. Bon, il y a solo lobby que là c'est vendu bana bazonga qui kolandela mibeko ya l'État ya koloba ete ba mikebisa pona maladi oyo baboti basana esengo pamba te bana bavandi na bandako sanza mine eza malamu te pona éducation ya bilenge ya bana biso gouvernement na chef de l'État batelemelaki likambo yango atamboli akei Atene de la Gombe, Akei Limete, Akei Osukisa, na Unikin. Et ça y est, échantillon Torobaka. A mon pensé à solo que Bana Babandi, Kotanga, Balakisi, Bazali. Kasili Kambo Munene Oyo, Batelemisa qui est lobby na maman Cécile Chiyombo, Mokonzi Aba syndicaliste Nyonso. Aza Koyebi Saye, papa, il y a solo. La syndicaliste, il va enseigner. Abi papa ya solo classe ezo banda mais balakisi bomo ebo bango lifuta na bango olobi nini ta la structure oyo batia sekopé ezali eloko moko lingomba moko batia mbula matadi atia pona kofuta balakisi kasi lingomba wana ekotisi nyamu mingi tozana batu baza kolakisa baza kotangisa kasi bakozwa efuta na bango te yango wana ba syndicaliste ya secteur ya enseignement bakutani na mokonzi lobi kutu ayamba azoyamba bango lelo pona basolola ya solo classe bandi ya solo batu nyonso bakie kopesa kotangisa bana kasi likambo ya lifuta na bango na kosenga ete gouvernement mokonzi ya mboka atala likambo wana ce n'est pas normal mutu aza kotangisa bana aza na eloko akolia te mutu aza kotangisa bana aza na mbunga kokende nango soki akwei maladi akufuta ndenge nini akusoma kisi ndenge nini bamosusu bazali balocataire bafuteli na bandako ya bato makoki ezali te omoni yo moko bolingo oyo bato bazali nango balakisi bazali nango baboyi makambo ya koloba te tokosala grève kasi na motemo bazali nango balingi mboka oyo babenga na français le patriotisme bango balobi tozokozongela kotangisa bana kasi mokonzi ya mboka atala mpe biso mais descente ya ndenge ya chef de l'État tout le monde aura souvent toujours accompagné soit na premier ministre soit na gouverneur il y a province gouverneur par exemple Kinshasa gouverneur à ville mais le patron la première personnalité ou le premier citoyen de la République Azawana mais le premier citoyen du gouvernement Azate le premier citoyen de la ville Azate et ça l'a bien dit bazala oyebi tant que ndakana lo sango abetaka ngonga soko misa lo sambo ebandaka na 6h 5h30 abeti ngonga ya liboso azomi beta ngonga ye moko 6h moleka ya mibale ya misatu ozala te batumi bale wana bazali wana mise ekobanda lo sambo ekobanda
Le sambo est commandé parce que yo osamo yangeli ya yo osamo yete tali yo ezali makambo ya mutuna nzambe na ye pamba te sango azuaki engagement na nzambe waye pona kosala misa na soka sisi kosala misa lubi oya za mato ya koyoka ayo aza mutema kondima andima chef de l'état azali garant de la nation abetaki cheleka na ye pona kosalisa mboka ezali institution munene yende papa ya mboka atelemi pona bana bazonga na kelasi yo gouverneur ya ville nanya votaki yo ozana engagement nini yeba député provincial non bato wana yo moko yeba député provincial pakambo basalaka soko to tiaka kaka na logique ya malamu balingi ba voter asa engagement na population te asa ba arrangement particulier ba tunaye premier ministre esika uta to yebite to manaka mko msusu kulutu wangaka songo mema yamba a présenter voilà Sylvestre Ilunkamba yehuyo ya asa engagement ba memi epa ya chef de l'état que premier ministre yehuyo esika uta to yebite asala nini to yebite mais ba mema ekande kandinga wana yo kasi chef de l'état akoboya kokende kotala bana na ye bazozonga classe pamba te parce que Ilunkamba yete aya te bana bazonga ki classe abo bien très bien. Alors Christian Temeteme, chef de l'état sur terrain directement secrétaire général ya Siyeko Cécile Balamoko a faufilé titi à mon chef de l'état a péci message alors que les syndicats, les syndicalistes, qui en face, il y a ministre, il y a tutelle, Willy Bakonga, solution, je vais rater comme un niveau chef de l'État, et si un ministre EPST Azali, qu'est-ce qu'il peut se dire? Non, d'accord. Nakanisi, ceux qui ont sali analyse juste, pour comprendre que maman, la présidente de la syndicaliste, Cécile Chiombo, a infiltré qui service à sécurité chef de l'État. Il y avait une instruction Botikaye à Kendeti et pas à Mokonzi. Pour Nanini, je vais vous donner une révélation. Chaque ministre oyayaka na enseignement ayaka na syndicat na ye. Syndicat wana bango bazali wana po ya ko appuyer na malamu na mabe ya ministre. Mais ba syndicat oya solo to yebi ba Pukin, to yebi ba Siyeko, to yebi ba syndicat wana bango ba kozalaka juste, bango ba kolobaka bo solo. Kasi bosolo na bango ba mususu ba koma mukanda na présidence ekokoma te to yebi système eleki ndenge ezalaki mba mususu ba komila ministre c'est pour aller remplir des poubelles et hier na sepeli na tweet ya ndeko moko alobi Félix Tshisekedi un président pas comme les autres sepeli na tweet on a pour na nini c'est rare na mboka na biso mona mokolo kelasi kozonga un président de la République à ça la ronde à s'assurer. Oui. Mais ministre, ministre, c'est lui le patron. Non. Il y a secteur le président, pourquoi nous sommes à un rapport? Rien à signaler. Rien à signaler. Mais quand on y est, comme on na bitando ya biso akoyoka makambo. Mais est-ce que ça et c'est qui réellement chef de l'état parce que la province nous soit agité mais le gouverneur bazalaki le ministre provincial pe balaki par exemple le ministre y enseignement est-ce que ezaki tâche pe ministre à cause la honte ministre moi le kwaza moi mke étouffé la présidence du chef de l'état parce que moi c'est le résultat le la président de la République a sali yango wapi lekam wapi mabe au moins na ndako so papa peki sabino bota la chaîne moko pour des raisons d'éducation ce papa zate bozala nini bozotala bobi que papa yaka 18h so to komi 17h30 bolongoli yango même ko papa aussi répondre bino na 16h30 aye réaction ya bato kozala ndenge nini pourquoi les gens ont peur na action ya Félix Tshisekedi donc chef de l'état yemo kalinga s'assurer sur terrain qu'est-ce qui se passe réellement moi j'ai aimé je l'ai vu na 13e rue je l'ai vu en train de parler avec les enfants parler avec les enseignants. J'ai vu encore na Inikin, oui, situation sur le cas qui na Inikin, Mokonzi Amboka. Ça rassure au fait le professeur, ça rassure au fait bah étudiant, bah élève, bah parent payé, y a bah élève.
Au moins, le chef de l'État, il m'a dit qu'il y a homme, il y a des étudiants qui ont été tout équipés. Car c'est Makami Balé, mon soeur, qui a soulevé aux années Tinamini. Bon, avant hier, syndicat, il y a maman Cécile, qui a la marche pacifique. D'un coup, marche ça, il sous-souté, miraculeusement, tout le monde dit maman Cécile devant les chefs de l'État. C'est un message. Ils allaient signaler Moko fort. Bato Basirel pour comprendre que l'ère de changement, Ngonga y a changé, et Sili et Betty. Là, ce qui s'en a absence, il y a Premier ministre dans l'Argentine Ngobila. À moins que Baza quitte le protocole, on peut comprendre. Mais ce que c'est possible, c'est possible. Les chefs de l'État peut-être abîmés dans le cadre de l'activité normale. Activité pour courtoisie peut-être. Mais ce qui a solo, le Premier ministre, le Gentini Ngobila, bazwa qui invitation à accompagner mon konzi Mboka, basali yangote, ezali erreur. Bakanisa, motoloba ki yeme, azawapi. Bakanisa, bajige, oyo balinga ki ko pouvait ko lancer défi na chef de l'État. Bazali wapi, na ko bandela likambo mikolo nyonso. Le pays a un seul président de la République qui s'appelle Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a été élu par le peuple congolais, qui a un bilan, il y a pour ça là, un peuple 5 ans après. Ce n'est pas un premier ministre. Un premier ministre, on peut le balayer demain. Tout le monde a qui a passation, il y a Sami Badi Bangana, Bruno Tchibala, combien de premiers ministres. Très bien, très bien. Alors, de comment va réagir maman, papa, Mamtolo, Kabila, depuis tout son mandat, à Tikala Kokende Unikin, mais Fati a bravé la peur à l'Unikin. On a déjà téléspectateur, ils vont réagir, ça n'a rien à voir. Alors, on a une réaction en deux go. On a Gustave Kalinga, la flamme du Congo, on a pas bien la flamme du Congo. Gustave Kalinga, au monité que Makambo Islam na Unikin par exemple, au Moana ou retravailler, mais un peu ko bongisa yango. Au monité qu'ils appellent actif, il y a ministre Thomas Louaka, ministre je suis Azam FCC, mais au monité a piloté moi misala tout ça, on a vision et puis c'est une bonne chose. Oui, mais ce qu'on a dans le gouvernement, ezali famille politique na yote. Au commis na attachement la dynamique, il y a gouvernement Mobimba. Il y a solo Thomas Louaka Kazaï ministre, il y a enseignement supérieur, mais il a mis en musique à Sali, Oyoba, Sengaki à Sala. Gouvernement Poni, projet Wana, il y a Zali Wana Lokola, Motindami au gouvernement, pour na misala ne salema. Kasi, na zongeli, élément moko chikoloba sikoyo, ndenge ndeko moko oti ko pesa message que chef de l'État kindaki na campus a bravé bobangi. Oui, mais na université wana batu nyonso babangaka. Ba konzebele bakotaka kuna te. Kokota kuna il faut opika. Mais le kolo ya kotaki ingi koloba que wana ndi sika ya thermomètre ya koyeba soki penza ondimami. Donc ba étudiant bandimi soki bandimaka yo. Kanisa na 1990 massacre de Lubumbashi. Massacre wana nde pesaki makambo mingi etindaki régime ya Mobutu ekende na kokweya. Na ba campus nyonso nde esika mobulu ebandaka. Soko balingi olingi oyeba ke balingaka yo. Il faut que o balingaka yo te kende na campus kasi eloko mwana mboka Félix Tshisekedi auti kosala ezali ya liboso te. Omoni ke ye azali papa. Azako kende bisika nyonso na masolo na ye. Omoni penza que azali d'abord kinois, azali mwana mboka, ayebi ba réalité ya mboka et azako échanger na batu wana na langage moko tout à fait facile. Là c'est si tu vas choisir la lingala otokayi. La lingala pena sur la rue donc c'était bien. Alors Nico Faye, Nico Mikaï rejoindre Bichot. Bonjour Nico Mikaï. Bonjour Ndeko. On est procureur comme il s'appelle toujours. Alors, je crois qu'on va lui passer le micro. Alors, moi, Mboka commis hier, le président de la République, n'a pas ça la rappel national comme toujours, mais en une minute parce que tout a changé de sujet. Est-ce qu'au passage, il y a le chef de l'État hier dans le terrain pour constater reprise à court
l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais également à ESU, et qui peut tester la popularité. Merci beaucoup pour merci beaucoup Ndeko Junior. Mais Nali Kopé ça n'a présenté par sincère excuse pour un retard. Vous tenez une rigueur, boebi banda misala où il y a sorte mouton ici la kate. Il y a dit une des causes que non n'a commis retard. Mais Bolim Bisanga, Mbalasima, au lieu de payer ça 1 heure pour Nanzela, de payer ça 2 heures pour tenir compte de l'embouteillage, il y a la torture, il y a saut au mouton. Alors, avant toute chose, il faut procéder à un rappel national. Et il y a 1343 jours. 1243 jours. Pour un mandat ici, là. Mandat à président de la République, il y a Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, il y a gouverneur des provinces. Donc, il y a 467 jours, au-delà de 100 jours, il y a Mokonzi Mboka. Et 157 jours, Banda Bokono, il y a Covid-19 et quota officiellement dans le Congo. Pour un rappel national pour un gouvernant, Baye Bakeno et Ali mandat et non pas une carrière. Baluka Misolo pour financer l'élection en 2023. Mais Moutuna Nangati Lelo et Ali Kozwa et Yanote. Nabidjo ya 2020. Babombela qui sene Misolo Boni. Parce que mandat il y a 5 ans, il faut que banda kosala ka moi et konzo pour na kobo ya keno mbongo izala kité na 2022. Sali et konzo moke parce que l'élection est allée coûter cher. Na ba gouverner ba lukambongo ba futa ba témoin ba tia ba témoin na bureau de vote. Ba la oyo ezate que non to soma ki ba soma ka 40 000 smartphones. Alors OK Chico, reprise à court seulement hier en un mot parce qu'on a 1 minute pour changer de sujet. Est-ce que ça teste la popularité pour le chef de l'État de Komoro Lobby à brave peur à communiquer les étudiants à communiquer à communiquer le chef de l'État? Oui, Ndeko, moi je pense que non, quelque part dans Mokili, il faut trouver qu'est-ce que nous voulons. Donc, c'est la cas dans que non, peuplarité, mais c'est bien. Politique, objet nango, et il y a le bien-être social. Au coquille, ça n'a pas de discours en dengue en dengue. Au coquille, coton de ce stade de martyr. Mais ce qui bien-être social est atteint, c'est et longo et à sous politique il faut tout le que l'ango combo to plus sango combo puis là qu'on a bien bawana ya que non ba sali plein sa popularité mais finalement mon frère bino ba congolais bolingini parce que oh et auto commun na ton poto comme awa mais on ne songe pas à ça batu bali ko futa maté on ne songe pas à ça autant on a chef de l'État dans le biboyer moi je vois l'État en plus bino comme une conception que non ce qui est là comme que yali tout le kamutu autocopé sa paternité tout le kamutu autocopé sa responsabilité non moi je vois l'État c'est un tout dans lequel il y a le président de la République il y a le Parlement il y a le gouvernement et les cours et tribunaux ngai lelo bon même ngana ba débat na bino ya maintenant on l'État peut chef de quartier dans nani chef de quartier doit représenter l'État faut préciser l'État a 4 institutions l'État a 4 institutions institution à Liboso il y a le président de la République il y a mis balé parlement il y a mis ça tout gouvernement il y a mis les cours et tribunaux bah chef de quartier nous sommes na katia gouvernement parce que bah il chef de quartier a un ministère il y a intérieur et c'est ministère intérieur il y a un katia gouvernement mais action chef de l'État qui peut analyser l'action qu'a posé le chef de l'État hier comment on analyser au moins il d'abord action il y a eu marqué il y a eu marqué d'abord mensonge de l'État est-ce que vous avez que non il y a eu un mensonge de l'État. Comment expliquer? Est-ce que déco yo banzi que Covid-19 et zalaka na Congo ndenge balobisa biso wana Covid-19 ezaki na Congo pour battre non battu bafana na bato plus de 5 mois basala de salate pour les kozanga basi ya batute battu basali eloko moko pour la kozombo ba mindele ndeko soki Covid-19 ezalaka pourquoi tu la gambela pourquoi tu as gambela période nyonso o balobi ya Covid wana o bakangi gombe 4 mois gambe ezalaki
na avenir sport wana soki covid et la ndenge boyeli kozola makambo contamination ngasa na bate malembe okota avenir Éthiopie na Kambela soki covid et la ndenge ba présenter eloko na peuple congolais contamination ngasa la te rapport na mais quand situation on a repris na reprise de coup pour changer na liko koma kota na babis transco les logos yo ba le bibo mesure barrière mais na bis transco biso ça na bis transco ndenge toli concentration na bis transco wana covid soki ala contamination ko ça débatté il faut que boka nga ba école de contamination et ko salema ouais c'est-à-dire ba konza Congo ba suna posa population té ba li komona ka ba intérêt na bango covid ngana komi na kwa keno na sima iloko ya covid oyo ba raison socialaki tellement que mbongo ezate il fallait que cause moins millions ba mindela wana pour la covid na tuni bino mituna très bien so qui covid est la ka avenir boka ça classe ni ngazo ngate so covid est là alors déjà mon mboka Gustave Kalinga tokota na makamba ya coalition to apprendre déjà que ba négociation zonga au niveau ya FCC na cash. Pensez-vous dans quel état d'esprit partant ça la négociation au moment où tu dis que ça continue à brûler à tout qui est ancien administrateur directeur général à NER, on a Nicolas Mouton va retirer la garde, c'est ce qu'on a appris, on attend la confirmation, mais déjà l'information a fouté bien avant, va retirer la garde, on sait que il y a une plainte contre déjà Emmanuel Ramadan Ishadari par rapport à Lucia Kamona Tsapou, côté Kuna Marambo Balongola, Jean-Marc Kabound, et si là nous bien dans quel état d'esprit de la coalition FCC attache pour répondre à la discussion là-bas? Il y a une question à que nous sommes tous à la mukiri oyo et futamaka. Oloni mopepe. Okobuka nini? Okobuka mbulo ya kasi. Pardon, la précision à tous les spectateurs, s'il vous plaît, beau bengaté parce que monsieur Jean a téléphone ouvert, écrivez, faites des SMS. Comme ça, tout autant. Mutuna mutu azofuta masumu na ye makambo nyonso asalaki ezokanga ye ya liboso yango wana ya mibale négociation ebandi oyo tobengaka tricherie muyibi motema mabe mwana ya bato asalaki baélection na ye bovote ye tovote ye aprete serment aza na mandat na ye ya combien 5 ans 2023 mandat ici tozela 2023 asa la bilan na ye bino pesa olingi bokota na commission de compétition siko ikambo nini ya kobanda ba négociation omoni ndenge ba politicien ya biso oyo soko landi ndenge wana ezaka ka posa partage kaka ya pouvoir alingi no turo yonga pena kota kuna parce que ba moni que ndenge makambo ezaka okende ezali négociation ya pamba te ezali négociation pona ko freiner biloko mususu oyi biloko ba ko freiner sikoyo bato ebele bayima mbongo ya leta bandaka Félix abandi makambo na ye oyo na inspecteur général ya finance mpona kokende kotala esengeni bato bayibi bakanga bato tosala nini tokende kosala babengaka arrangement politique tokanga makambo wana totia pembeni ya mibale arrangement entre cash na FCC mobulu ekoti nga nazobanga mingi pamba te moni na kati ya cash bato mibale basalaki alliance na bango. Ce n'est pas pour rien que moi na mboka Vital Kamerhe na yebisaka bato mikolo nyonso que Vital Kamerhe présence na pembeni ya Félix et banda kobangisa bato mingi banda kala parce que Vital auti ngambo ayebi bisaleli ya bandeko na ya ngambo ayebi ke bandeko wana baza bapagano ayebi bato wana makambo nini basalaka tango aye pa Félix aboyi kozwa premier ministre aboyi kozala premier ministre aboyi kozala ministre aboye alobi natika na kaka directeur ya cabinet na vendre la dossier pamba te Kamerhe balobaka na français c'est l'homme qui connaît le dossier il connaît le système de jeu et il connaît les joueurs omoni na ba négociation bandi sikoyo tala yo moko ezobanda Félix aza ye moko Kamerhe azate et nazana eli qui a été makambo nyonso ezosalema sikoyo eza makambo moko balingi komema Félix parce que bayebi que défenseur na yo
joueur na ya munene lokola Vital Kamerhe azalité. Très bien. Makambo oyo na yina sukisa na ndeko oyo tukoloba ndeko Kalev, administrateur ya Kalayaner. Oui, mais qui sont agents à renseignement, aux actifs, aux espions. Et c'est une attitude de mon boyer. Au moins, ils sont en tokola qui gaza moi na muke. Babando c'est que c'est y aller. So bala qui si que yewo ya zo le kawa. Okoye ba été mais ça qui le tout puissant côté Mobutu. Bangwanda ba service ba tunyo soit travailler na Mobutu dans les services. Ba ibanate. Mais ndeko Kalev et loko ezo comme ça bato. Ya za mu conseil renseignement. Ata balongoli poste oza ou balongoli poste wana mais otikeli na kati ya lingomba wana ya kindoki wana ya za sikoyo alati ekoti ya PPRD alati ekoti ya FCC akosala ba marche oza susu mutu renseignement te. Très bien. Na kosusa na ndeko abiso Shadari mutu ya kuseku mutu ya ba épercute oza wapi na ba moment oyo. Mais mutu nyonso yebi que na ba moment oyo mwana mboka bimaka mwana mboka sanza kabiloko aboka ka mupepe donc mupepe wana ba tozo mena tu abungi ake wapi o teto oki kuna kananga plainte moko ezali makambo akamwe na nsapo ezali kuna makambo ba ya tuerie ya Mwanza Lomba ya zaki nani perodwana azaki ministre intérieur ça veut dire que lelo mwana mboka Azana Boubangi. Très bien. Azapé Moutouko. Très bien. Azapé Moutou. Alors, mon amboka Christian Témétémé, la négociation Zozo a déjà contacté Salim Tolandi déjà la cache même la FCC. Négociation Salim sans Vital Kamerhe qui est en prison jusque là. Et puis Kassik nous sur FCC besoin enregistrer coup. Est-ce que au monité que cache avec son autorité morale qui est Félix Tshisekedi, il faut s'en sortir un peu champion dans la négociation Ezogoyao? Merci Ndeko, mais en une minute, Nalingi n'a répondu à un très important. Tant que tu as makambo ya Covid, on doit faire très attention pour désinformer, pour désorienter la population. Tu dois différencier épidémie et pandémie. Question ya Covid ezali, pandémie ezali mondiale. Le Congo n'a pas à mentir. Le Congo n'a pas à inventer. Kakabana ya Congo tende bazaki nandako. Dans les États-Unis, en France, ainsi de suite, bato banso, comment se prendre, comment se protéger, comment se faire soigner, bato banso, bazo qui nous bagarde si moi mikolo, bazongeli donc. Tout ça la raccordement tout ça tout quand on raccordement lien exact entre Covid na Félix en tout cas. Il y a pas de lien. Na kati coalition, ndeko, bat ko perdre temps. Bakabon. Batika ko perdre temps bakabwana. Négociation bakosala nani chef de file côté Akash, c'est Kabund te. Kabund ba outé ko ridiculiser dans l'Assemblée nationale. Yeka ka mutu bozo ngane na table ya négociation. Yo kondimanga ina ya ko négocier na mutauti ko bimana na moi singa na bana. Non, c'est de l'hypocrisie balingi basala. Les coordonnateurs. Bakabwana, wanezaki mariage homosexuel, bakobota mwana te. Bako adopter. Ba reste ya entreprise publique, ya ba poste eza koya, remaniement gouvernement ikoleka ndengeni. Ndeko, batika soni devant le peuple, coalition et simité. Bakabwana. Ba renégocier nini? Non. Soyons sérieux, mon frère. Barozo na table de négociation, ba négocier nini? Tout le monde qui wana Mabunda. Vous êtes en coalition, Mabunda zui lipa à Simi Bolobi, lipa et Kondi, mais abos que premier ministre Azali Moutou FCCCC. Koto yosoyi Félix Asali Kambobango bako luka Sili Nalibandi, bako luka soyi Félix signé ordonnance bako luka violation constitution ndenge nini bako isa Félix. Félix peut Koto a kotala ndenge nini akanga miyibi nyoso ba yibaki na régime pas passé. Ils vont négocier sur quoi et ils vont négocier quoi? Très bien. Mon amboka Nico Faye. Coalition, on annonce déjà reprise, il y a pas de discussion. Et entre-temps, peuple a zomé le là, n'engé mon amboka tukolo bayango Christian Témétémé, qui est un mariage mou ya le kuta, ba ko eza repé ça m'a dit part et d'autre. Et tout le monde même ba ka et eux ils ont là qui ça déjà que ça ne va pas.
chef de l'État a dû recevoir serment, il y a un magistrat, un magistrat, premier ministre, Azate, notamment président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Hier, le chef de l'État a sali descente et à terrain pour la reprise à Bakour. On n'a pas vu les premiers ministres, on doit éviter s'ils étaient invités ou pas. Mais on sent que ça ne marche pas. Est-ce qu'à ces moments où Vital Kamerhe est en prison, à ces moments où Kassi FCC Bazouk a enregistré Bakou, n'est-ce pas que Cash, surtout avec l'UDPS, risque de devenir encore très très forte par rapport à la position actuelle face à un partenaire de la FCC? Oui, Ndeko. Junior. Nani peut-être na vision mususu par rapport ya ba Congolais belé. Yebisanga na makambo soso ba ya Cash FCC wana. Intérêt ya population ngeza wapi? Stabilité ya mboka, ba doit na gérer malam parce que ce sont eux qui gèrent. Ceux qui bazo yo kanaté, ba ko travailler na au peuple ça ont besoin té. Na di ko tuna yo. Olobi que non Ndeko Antoine a sali ronde na ba université na ba école. Quelle promesse oyo l'État a sali par rapport na ba parents oyo ba futamate? Félix Tshisekedi hier à lobby boy qui est ba kotia nyonso en marche pour que année na bango ici la malam. Ça c'est le chef de l'État. Par rapport aux moyens, ba parents nyonso ba li ko futamate. Ba ko futa ba Minerval ndenge nini? So ba pesinga téléphone na école moko bali ko senga bana $20 ya maki bali ko senga $10 ya tricot, participation à examen $180 américains, parents oyo asali 7 mois 10 mois ko futa maté lelo to ali na moment ya ba distraction ya ba FCC cash té biloko wana biso ba tokola na époque ya Mobutu de 1990 à 97, il y a une distraction entre Mobutu Tshisekedi et même 7 ans. Dollars et Tokomati na coupure, il y a 1 million. Au moins, on a payé 1 million de francs et des aïs. Tshisekedi va coûter un Mobutu. Et marbre 1, marbre 2, conclave 1, conclave 2. Et puis sa population, il passe, il passe. Lelo Oyo. Et Bundele Amade sur 3500 francs congolais. Pour le banana que non, FCC cash, bazo kutana. Lelo Oyo. Facture Yama y est pas dans et 100 et 3000 francs congolais. C'est comme ça que on peut raison à Christian Tebete mais le Béliba là on est koufa. Ba ali kokutana, malembe. Kende na régie des eaux. Ba benginga samedi, le procureur général près le peuple. Ou ali ko condamner biso ko doper sa maille normalement té. Biso a on a régi des autres sali depuis février. Qui le futamité. Régi des autres EP sa biso ma ya komela. 6 mois impayement. Bino kaka ba débat ya FCC malem mission ba ali ko réaliser 8 milliards de francs congolais comme recette mensuelle na direction à Kinshasa. 8 milliards de mariage biloko wana ya ba distraction tant yo pesa ba plainte wana ba doléance wana ngana ba doze na l'État ngaina ba dati ko FCC cash ngaina ba doze na Ndeko Antoine na ba tour na elobi ndenge ba impayement ya ba secteur nyonso alléger pétache na ba parents et une des revendications de marche au bakangela kangai ngaina tambola ki na lobi que non ba année oyo l'État a en charge tous les frais à tous les niveaux. Et dans le secteur public, et dans le secteur privé. C'est ça l'État. Où est-ce que l'État L'État, c'est le premier patron dans un pays. L'État, c'est le premier patron. On a l'État, on te cause un budget 5 milliards. Est-ce qu'ils ont réalisé? Oyebi, Batu, Oyebi, Bakaka, Babouana Bisso, Bansete Nabisso. Ça va budget à combien? Ton money, Babomine de Oyo, États-Unis. Monsieur Sili, moi, je suis Christian Tebete, mais je suis sanction. 13 personnalités il faut dialogue. Et Salema, pour que tension et qui tabac la solution pour la makamisa roleka na mboka
démarche on a qui déjà n'ont commis bah monsieur bah boy bah président il y a bah groupe il y a FCC hein bah regroupement politique FCC bah boy bah député on a bah qui non mon premier ministre bah boy tant aux autres la démarche bah ndeko on a sanctionné le groupe ça bah on a 3 cartons jaune vert rouge sanction là-bas bah on a raison petit vert bah on a tort ça n'est pas à tort jaune avertissement rouge sanction tala tout ce que ça gagne dans l'état c'est sur le gouvernement de l'état c'est non on prend côté dans ça tout ningai aussi sanctionné tout ce que ça gagne dans l'état ministre Sili Félix Tshisekedi attendez bato balinga ba mona ba carton Félix Tshisekedi pour gérer pour kaza pour ça le kondo non attendez sanctionné Kassia Félix Tshisekedi pour gérer pour kaza pour ça il kama non tout ce que ça gagne dans les thèses là, vous êtes des députés, allez-y dans l'Assemblée, vous proposez des lois, vous votez des lois. Il faut toute ta culture, il y a méritocratie. Vous doit comme un ministre, parce que Azali valeur pour la République. Vous doit comme un ministre, comme un député, parce qu'il y a une négociation. Moi, je suis Gustave Kalinga, il carton, il n'est pas sanctionné. Ah, il y a des soyons rouge. Les marches, tu comme dans Souka. Non, ils ne continuer. Après, il y a un programme Ezali. Tu éviter biloko ya nyamu nyamu, ya kouelaka, partage à pouvoir. Les lots, les députés, on a besoin de tamboula. Mission à Bango Zanini, qu'on vote la loi. Qu'on ça, le contrôle. Il y a une entreprise. Oui, il y a une entreprise. Vous comprenez déco. Mais bakangi muibi ata mo côté banda bazawa très bien sanctionné ngana ko yibisa bango bakeba na biloko wana eza bien te très bien batika directement le kondo ba Elise Sanga ba Patrick Muyaya bazo Holanda Thomas atika mboka atika très bien Nico Faye procureur sanctionner notre démarche ya batwana avant d'appeler sa sanction tout ici ma famille il y a pas trop qui le 9 juillet la marche à une pêche Batouana Bali Kosenga justice. Très bien. C'est déjà 33 jours. Très bien. Bali Tolini Komona état de droit. Très bien. Sanctionner ce que démarche Batouana. Bien on a allé ko sanctionner ba institution nyonso. Et Batouana non. Ba institution. Batouana non. Tout le monde a lamentablement échoué. C'est-à-dire FCC a échoué. Écoutez, moi je dis je parle français, je dis tout le monde a échoué. Y compris vous. Pas nous, les institutions. Très bien. Dans des marches, on sanctionne, on peut gagner la rouge. Voilà, merci, monsieur le procureur. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs et monsieur Komina Souka. Merci à Christian Temete, merci à Gustave Kalinga, merci à Nico Faye. Rendez-vous pris déjà pour ce jeudi. Merci à la technique Gino Lumbongo, JC Bakou, Junior Mokonzo, Ewing, tout le monde vous dit grand merci Roger Tita. Rendez-vous jeudi 21h de diffusion et n'oubliez surtout pas contacter déjà nous ou retrouver cette émission sur YouTube, Canal Congo TV. À très bientôt.